Mbote encore une fois bandeko batali to yebisa ki bino que ndenge to yebisa to bomona ki déjà introduction na biso to yaki bon ko visiter pe ko tala église wa bengi bundu dia bantu ba ndombe hein oyo e kama bongo na moto na nzambe ozali kati na biso awa o azali na biso awa chef spirituel na biso to koyeba de qui il s'agit na kati ya émission na biso to pesi bino merci mingi parce que bozala baiki au travers le monde ko na biso bolingaka bopesa biso confiance et parce que biso to pesa bino ba information ozara plausible ozara à la source na keimbangu pe na lombangu ko pesa mbote mingi na invité na ngai mbote papa mbote bato baza ebele baiki au travers le monde bakotala babi mais moto to mona lati rouge makasi boye kombo na nani kombo na ngai teti la Kasaka nazali chef spirituel pe représentant légal rouge na latiango parce que na signé penza marqueur contre l'église à Bapaya et sengeli ezonga na bamboka na bango na mabele na yango donc chaque bonzambe ezana mabele na yango vraiment tolingi souffrance ya peuple noir et continuer les sous-souter ndi yango na lati rouge maintenant ba tenir mususu ebele au prochainement pe bokomona ki vous allez rouge te vous allez tenir mususu donc kanda o la télé rouge le loza pena vous a déterminé au signer que ba église ba paya elongo na mboka na biso vraiment comme on sait pas ba ndeko pena ke pas si soki koti mingi na mboka c'est parce que to bosana bonzambe na biso alors to bosana bonzambe na biso po ba yo talisa biso bonzambe ba paya donc to lati rouge pour que bonzambe ya ba paya e ko zonga totalisa bango ke bato na bato bazonga na mabele na bango et puis en dehors de ça na ba prochainement na ba film bo mona ndenge yango ezali ba koko ba corona kingai na musala oyo ngana zosala kaka na se mabele tozwaki oyo babengi motaku bokomona na film ndenge balatisa nga motaku esika mongongo kimbango ebima depuis 1962 nani ataki na esika ngonde balatisa nga motaku oyo ezo représenter pouvoir perdu ya Rwanzinga Nkuvu nde toye ko relever ngo pouvoir perdu ya Rwanzinga Nkuvu pouvoir Nzinga Nkuvu a perdaki parce que pasi na biso ebandi banda ya Rwanzinga Nkuvu ndimaki baptême pa ba prêtre capucin en 1483 donc il faut to réinitier ba paramètres ya monde ko zonga nanu liboso na 1483 na simana yango nde tokoyeba eloko nini ekoyiko kotalisa biso liboso ndenge tokoyiko sala kozonga yango kozonga ndenge tokozonga na date yango wana lisusu bien na hebite tokozonga yango ndenge nini bapa tietila kozonga na 1483 et la kisike bakoko oyo ya biso banda bonzambe e bandaki banda bazalaki ko vivre ti bakomaki na 1483 mingi na mabele na biso penda ya Congo awa nde bayaki ko perdre bonzambe oyo ya biso donc po toyeba bonzambe ya biso bien il faut to zonga nanu ti na to zonga na makanisi ti na donc l'air ba réinitier ba paramètres na ba téléphone et bebi saka téléphone nyoso tuté ba réinitier nde ba paramètres ya ba makambo bango ba bakisi alors makambo bango ba bakisi to mekana ko réinitier ngo to zonga na 1483 avant date au Rwanzinga Nkuvu azwaki baptême vini no bango bazao vivre bonzambe nini o bango bazalaki kolanda ndenge nini oyo ba résultat nini o bango bazalaki nango soki tozongi wana to ko dresser nzela na biso malamu ndenge bandeko na biso pe église na musu balobaka to vutuka vana mampana nzila donc mampana nzila donc c'est-à-dire que esika nzela to bunga ki nzela il faut to zonga yango na bengi ko réinitier ba paramètres ya monde mingi jusque d'abord na 1483 et puis ekozala na deux temps après kotala ya 1483 na ndenge yango nyusu se suivaki il faut tozonga sur na l'an 0 total ndenge nini bakoko na biso ba vivaki avant l'an 0 na banda to bandi l'an 0 yango e bandaki ndenge nini pepo na nini bongo bo wana ba vivaki liboso soki bazalaki banzete soki bazalaki banini nzoka makila na baoka yango biso tozana yango vraiment il faut
to retrouver identité na biso to boyi ba continuer ko kosa biso penga na boyi na lati rouge na boyi ba continuer ko kosa peuple noir. Il faut to retrouver identité na biso. Merci mingi, un peuple noir balobi, il faut to retrouver identité na biso, vraie identité na biso. Tozali awa et miso ko continuer to ko solo yango pe mais ba ike ba ko tala babi jonsi ako laksa biso ngwa ba ko tala babi mais to fandi na place noya ki beaucoup avec beaucoup to moni baba sine belé zawa baba loko ba symbole belé babi mais bango bazaka bo mona neska ba nganga kisi moko boye lokola est-ce que oh religion ba ko tende yango? Oui, basi nous on a une signification nango eza ba totem lokola et poso ya léopard eza molimo mutu pesaki bon totala oyo eza lokola eza ligne ya ngubu za nyama ki bokonzi bon oyo na tina loboko ezali mutako ba pesa inga na ya mboka ya mutu te nini te ba pesa kinga yutaki na se ya mabele pe milimo ye parce que biso tozana ki mbango constamment tozana ba mpadi ba mama nzinga constamment bon tango nous surtout bengi bango surtout za na problème ba ya kapé to solo rapé ba pesa biso solution na ba makamni so ba za na yango na musala ndenge ba monaki na zo sala nde ba pesi ba lobi il faut to réinitier ba paramètres ya monde par rapport ya pouvoir ce qui za na pouvoir wana te ko réinitier ba paramètres ya monde wana te ndenge za wana boboya bondima boye ba bien ke eko sala mabongo parce que ezali pouvoir oyo ba koko ba pesi. Mais tout le baron peut réellement et cause la chose moins facilité parce que Nicolo na mondo les loto na ngobo na ebite est-ce que vous la chose parce que déjà na kati na biso déjà biso mo ba indo to linganité est-ce que déjà to lo bapé langage moko musala eza makasi bon nyonso ezo dépendre na Nzambe makambu ya Nzambe ezali makambu ya biso ya musuni ya nzoto te. Omoni to bandaka bon temps ezalaka temps esclavage ezalaka par exemple après temps esclavage to yako koma na temps moko par exemple ya ba indépendance to yako koma na ba temps ba vent moko esuflaki ba vent lokola ya ba dictateur ya ko zoba indépendance ya ba pays eza ba vent et yaka mopepe ce qui est eye donc mopepe eye ke batu nyonso tout l'opposition il faut ba reconnaître bonzambe na bango. Donc yo moto moyindo ko iko sambela bonzambe mususu te oya aussi sa famille no pamba na oboma pamba ezangatina sambela nzambe oyo bakoko na yo basambelaki et puis ceux qui moyindo nyoso a commis au point ko sambela nzambe oyo bakoko ne basambelaki donc facilement na bonzambe o mona kaka ke donc ba passion tozana ngwe ko sila bakoko bango baboma te biso pa na biso to mona makila ya mutute pekisa makasi même na kata lingoma na biso to traitera ba maladie nyonso même wala liwana za mutaliboma yake na kozwa kisi po boma batu mais tango aye awa biso to mo oui to sala ka sacrifice mais sacrifice na biso zai humain et sacrifice humanité biso to sala ka ba sacrifice ya bibwele donc ce qui likambu ezali pour ko désenfouter pour ezape mission auto nous a signé tango l'état ko comprendre toko kende bisika no surtout oyo mundele envoutaki toko désenfoutant pour pouvoir wana et pesa meli biso yango donc et pesa melinga yango donc makambo ezali ebele oyo toko solo ndenge yango ezali. En tout cas merci beaucoup makambo ezali a solo na banzi ke boza comprendre bola na biso paisiblement malembe. Au-delà de la mission ya makasi ozana kanda oyo la télé rouge lelo oyo ke moto moyindo a retrouvé religion na e mais ozali pe guérisseur donc au biki sarapé au travers maladie en songolo par songolo na ndenge et ça vraiment ya solo. Oui, ko guérir c'est notre domaine biso na ba action wana to bon nous ne faisons pas la publicité bon français biso pendate to le bango parce que to apprendre yango biso to sa publicité te mais oyo ne surtout les kaka to za pe to za ba témoignage ezali po biso to le ba makambo ya musika te ba témoignage ezali ezana malade moko te oyo kimbango akoki ko boya ko guérir yango ce qui mutu aye awe pa na biso ke ngonga na ye ba yene na retard ngonga seleki azokufa toko yebisa yeke azokufa bozonga na ndako esala maka ebele ba semene leki ezana deux personnes oyo ba kamangi to lobiki bazonga na ndako pe lelo bazate parce que to monique bazali biso tozana kimbango constamment l'air nyonso soki ata na minute to lobiki no to concentrer
kimbango komona ko na nzota mutu moko awa ou bien tata Mpadi ou bien mama Nzinga ou bien mama Yassine ba mbasi nyonso tu bozomona wana na banderole wana ceux qui te bengi bango bayaka pona likambo moko songolo pe bapesa biso ba solution nyonso ya ba problème nyonso tozana yango donc to guérisaka nyonso pe toza sûr na force ya ba ancêtre na biso. Siko mama Nzinga, mama Mafuta, mama Mpadi, baza tata Mpadi, baza banani. Mais basantu te bato ba kufi pona identité o ngapele lolobi pe na kufela kaka yango identité ya mutu mwindu ba kufaki pona ke mutu mwindu akoka ko retrouver identité na ye donc problème e bandi lelote e bandi ba décennie belé et c'est l'équipe que mutu mwindu azo souffrir pona que a bosani vraiment bonzambe na ye kimbangu azali mobiksi na biso ya yambo tata Mpadi azali mobiksi ya mibale po yende kimbangu atikilaki pouvoir ceux qui toquent na ba pays mususu ebele to mo le roi na Sénégal mama Yassine Boubou bango ba mususu ba ebi histoire na ye ba mususu peut-être ba ebité ceux qui toquent na Mali to mo na mama Sogolo ye azalaki pe reine kuna na mboko bazobenga lelo Mali mais ezalaki ba royaume donc kala ezalaki kombo ya royaume nango ndenge ezali mama Bernice azalaki na Égypte bon mama Balkis na Éthiopie o benga reine de Saba oyo babotaka na roi Salomon bon parce que Salomon azalaki roi na époque pe to yebi bango ne so bazalaki pe ba reine les rois na ba régime présidentiel ezalaki te bon mama Gotime akufa pona ba cause ya Bayindo mama Mafuta mama Gotime na Benin mama Mafuta na Brazza toujours pour na cause ya Bayindo mama Nzinga azamwana ya roi Nzinga qui lui ne peut abotola tata na pouvoir et a komaki reine na Angola. Pourquoi? Parce que papa na ye azali ko collaborer na ba colon donc pour na côté ka Bayindo alors repese qui passe sur total kuna peut komona mama Midaki na Nigeria mama Nyamega na Burkina Faso mama Kimpavita na RDC po na ndenge ba kabona lilo ndenge yango ezali po biso ne tuzali ka na Congo d'Antotila et puis mama Wanjile to mone kuna na Côte d'Ivoire bon et puis ba longo baza pe belé ba oyo même ba monsieur baza to reconnaître le rôle ba mbuta macho ba nanto baza belé mais moto moindo ayebi réellement moto moindo vraiment ayebi ba ange na bango mais bang moto moindo sengeli ayeba ceux qui boyebité kasikala yango donc biso to bimina liboso boye chef spirituel pe représentant légal titi la kasaka bimina liboso pour na expliquer yo moto moindo ke moindo azape na ba ange na ye tozana ba archange donc ba chef ya ba ange na biso lokola mfumu mbula matal tuwele ye ange en chef mfumu azimik ye ange de prière mfumu estek ye ange ya combat na biso na ba action na biso to sala ba ngomba kitarape yango na to resisaka na ba action zo pona nzoto boyo bunda na esprit donc bango nde ba kufa pona biso ba yindi pe ba grand esprit o ba bundaka pe o ba sala ke biso to ko longa makambo ne surtout n'importe quelle maladie na tangia ta kombo tata nyoso tout o yango ezali solution yango ezala. En tout cas, merci mingi baiki baza au travers le monde na poto wana bato moindo ba na poto wana ebele o batika biso baza pe kumna ba biko zongela retour à l'authenticité comme disait un jour un homme politique de ces pays. Donc il faut que zongela bonzambe na biso Afrique zongela ngo malgré mboka mopaya oyo zali mais soko zongela ngo robiki sama mais ngana ko lingana tuna boy to banai ko so la mama moko ya ba race ou le baki que chaque race toi on a combien de races? Tozana na 4 races parce que métissage eza rasté hybridisme pe eza rasté l'air to tangaki na mwa bakilasi ya mokyo to tangaki biso to lekaki balobaki hybridisme donc ozala hybride ndundu ezali manque ya pigmentation ya peau bon to métissage eza rasté et puis bonzambe na biso pena epekisamaki loposo mususu akoki kobala loposo mususu te wana nyonso eza ba résultat ya bonzambe mpenza te donc sengeli mpenza pratique wana toluka moyen mpe ya kotika yango po bato na bato bagarde loposo oyo ya nzambe na bango ndenge ye azali. Donc loposo eza na nzambe na yango loposo eza na nzambe na yango eza na bonzambe na yango eza na nzambe na yango
lokola loposo moindo bazana wamba mpungutulendu dezo nzambe mpungu tobengi loposo musaka bazana izwara nirvana loposo mutane bazana ala loposo ya pembe bazana Elohim Jehova batuna batu bazana bunzambe na bango poso ke ezalaki bongo te ndenge nini kasi Moïse oyo azali mobikisi ya yambu ya kona ya loposo pembe alobaki tosambela nzambe bapaya te tozonga tokende kosambela nzambe oyo bakoko na biso basambelaka pe atangaka kombo ya bakoko kako ya bango Abraham azalaki koko na bango Isaac azalaki koko na bango ba Eli wana ne surtout ba donc l'hérité mutam musali na bango atangaki baza bakoko kaka oyo ya famille ya bango donc c'est que batuna batu baza na bonzambe na bango. Mais lelo oyo bandeko na biso bandeko na biso ba indo o bazana ba christianisme bazana ba église de réveil belé songolo pakala donc bango bazana mobunga mais ba bunga makasi koleka pe bazana na bango pe ba solution te na monde ba moni bino ba bibino ndi bobunga koleka. Bon, on reconnaît les bons arbres par ses fruits batala kasi batala ba mbuma oyo ya biso ezo pesama batala na ba mbuma ya christianisme ezo pesama ba bandaka kino Yesu azali mwana nzambe kaka bango mo bakomi Yesu azali nzambe siko ba resultat nini zana kati wana confusion wana wolo bango ndenge nini kaka ye nzambe kaka ye mwana nzambe Yesu vina weza ndeni bongo lero babaka ke na kuruzo wana lokola ya za nzambe mukili tikala kina nani wana ezaba donc ba kanisa malamu donc problème na biso ezali ke to se décider le roi ndenge ba ndeko ya loposo musu ba se décidaka lokola Moïse lera se décider ki ba ndeko pe des fois ba comprendre ki était vraiment pardon bo comprendre ngai ke to zongela bonzambe na biso pe po ba ndeko na biso bakoka kolongwa na pasi donc ezala te ke kaka ba oyo bazoko tia mwa ba mbongo na ba matembele ba ba sa pauvrisaka bongo kaka mutu moko o ba bengi songolo paka ba bengi prêtre ba bengi pasteur avimba ara libumu ba ninga mususu ba mona na pasi non. Oh, on a tout l'ingangoté. En tout cas, tout se comprendre, hein, se comprendre, ils ont à propos oyo chef spirituel teti la kasaka, il y a bundu dia bantu bandombe po dans peu de temps il faut échanger connotation hein. Lingomba ya baindo. Lingomba ya baindo pas. C'est la lingala po lingala ndezo lo ba partout dans le monde. Eza lo kwa ndenge bango bazolinga ke anglais et lo ba partout. Le kola ba mona ke français il fait lo ba partout. Bon, les lopé lingala balinga te lingala partout et zolo bamanango na féliciter rappeler mususu Zakari baba so ilera salagi lingala facile de nous sur ezali pona ko ça la promotion pena pe ya lingala. En tout cas merci beaucoup à mon grand frère Zakari baba so na ebike musika na biso na pesi ba mbote belé mais tout ti komona yo na voyage autour qui ne voyage à Kalamingi na Kimwilu na secteur ya Kitoi na territoire ya Masimanimba tout le monde est arrivé na yo est-ce que n'habite kokoma wana tout le monde ba cérémonie mamangambe quand tout le monde a ba bougie ba biloko belé population mobimba bon ezaki na l'occasion nini. Oui na sala qui tourner na ngai po muté mezo sala passe mingi et sengeli moto mwino retrouver identité na ye bon na ko ko kende pinda na bikende la te bon ba place nanga ya kokoma ezalaki parce que naza chef spirituel et représentant légal donc église pe kutute donc nzanza ezali kaka moko o tozana ngote naza na ba nzanza ebele oyo nga na so diriger donc mingi na bandundu donc na kwil nzanza wana d'église nzanza oui église to linga ko benga pena appellation église te parce que église eza corps ya Christ biso ba koko na biso ba benga ki nzanza donc naza ba nzanza ebele oyo bazali sous supervision na ngai bazo respecter nga comme étant musali ya wamba mpungutulendu dezo bon yango wana na kindaki na ba visite na yango pe natala ba population wana pe bazali kuna pe na ko expliquer bango ke bazongela bunzambe na bango. Mais message oyo lansaki wana tango yoza ko o lansaki na habité na réalisation Jean-Cy Amir a proposé biso na no discours na yo tango arrivé na yo tango komaki ba mona ma extrait boni mboka zaki moi ébullition ba to ba yike belé au travers le mais na mona ça peut un succès hein. Bon succès ça partout succès ça ka kunate même awa sika nazali succès zali succès eza ya ngai te na komikumisa te succès eza ya kimbangu parce que biso lokumu nyonso tu ezalaka matondo nyonso tozongisaka epa wamba mpongotulendu dezo kimbangu mobiksi na biso à travers ye
nde tokotaka en contact na bawe na biso en contact na Wamba Mpungu tous les deux succès eza absolu pe ezo continuer wana kutezana na muke donc succès ya Kimbangu kipa photo ya Kimbangu en tant que mobix ce ezalaki ce ko tiango ata liboso camion bazo seka oti obi ozoyoka soni mpona kobambango lelo soko tali ba photo ya Jésus na ba mitu kezala te ezaka ba photo ya Kimbangu ozomona te eza mopepe eza mopepe lokolo ndenge yaki ya préhistorique eza mopepe lokolo yaki ya ba dictateur eza mopepe lokolo yaki ya ba démocratie eza mopepe ya Kimbangu ye siko donc ata osali no nyonso yo prêtre pasteur yo chrétien o kokano lisute po ngongango sekoki d'ailleurs ba mususu pe basi ba no changer ba enseignement na bango ba komo tia kombo ya Kimbangu ke no aza musali ya Nzambe oyo bazaba Kimbangu aza mutu bo so Kimbangu aza mutu bo Jésus azana azaki nzete. En tout cas, tout le monde image, tout le monde image, il y a discours, il y a papa Tietila Masaka, père spirituel, Kasaka plutôt, père spirituel, il y a Bundu Dia, chef spirituel, il y a Mbundu Dia Bantu Bandombe, tout le monde tout koutana après. Distingués invités, chers frères et sœurs, papa et maman de Bundu Dia Bantu Bandombe, avant de prononcer mon discours du jour, je tiens à rendre hommage à notre Dieu créateur, Nzambe Wabanzambe, en qui nous justifions tous notre existence et la cause de toute créature. Nous remercions particulièrement Nzambe Mpungu tous les deux, Dieu de la race noire, ainsi que Kimbangu Empadi, sauveur de la race noire, en qui je témoigne leur présence parmi nous et ils seront toujours avec nous à chaque fois que nous aurons besoin de leur présence. Nos remerciements vont aussi à l'endroit des autorités locales, tant civiles que militaires, qui sont parmi nous. Face à la prophétie du Sauveur Kimbangu, qu'ils ont pris différents offices. Et nous les traitons avec beaucoup d'égards, car ils sont là pour notre bien-être physique et spirituel. Nous saluons la présence de vous tous, Bananzami Mpungu, car vous êtes notre fierté, la raison d'être même de Beben. Sans vous, nous ne parlerons pas de Bundu Diabantu Bandombe. Nous sommes reconnaissants à tous les invités. Les amis eux aussi au curieux. Nous vous souhaitons la bienvenue et vous informons que cette assemblée est la vôtre. Que vous vous joignez à nous hier, aujourd'hui ou demain, tous nous sommes ici d'une même souche. Les enfants des Nzalapanda et Kitelekinabo qui forment cette race noire. Vous êtes donc parmi nous. Sentez-vous à l'aise. Notre mission pour vous est de témoigner Nzambe Mpungu, nos ancêtres, nos sauveurs et aussi leur grand dessein pour nous, ces enfants vivants dans cette époque caractérisée par de multiples crises et surtout la crise de l'identité spirituelle. Nous encourageons par ailleurs ceux qui ont compris comme nous la nécessité de reconnaître ses origines et ses valeurs, puisque le développement de chaque peuple commence à sa culture et à la reconnaissance de son identité. Nous félicitons ceux-là qui font un effort d'une façon isolée pour comprendre. Je vous assure que l'esprit de révélation de nos ancêtres est partout et ils seront un jour consolés. Chers compatriotes distingués invités, Bundu Diabantu Bandombe est un grand regroupement spirituel et religieux de Noirs, ne rejetant personne. C'est la célébration du culte selon les rites de nos ancêtres pour une ouverture spirituelle et physique de l'homme noir partout où il peut se retrouver. C'est l'école culturelle de l'identité perdue pour un éveil spirituel, levier de toute action sociale, économique et écologique. C'est aussi
la restauration, sinon le rétablissement des valeurs perdues des rites emportés par les colons. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que l'homme noir puisse suivre les plans de Nzambi Mpungu pour ses enfants à travers les enseignements de ces délégués qui sont nos sauveurs, nos ancêtres, notre chef spirituel et représentant légal et tous les dirigeants de Bundu de Bantu Bandungu. Ces envoyés à différents niveaux ont une mission particulière venant de Nzambi Mpungu. Ils sont là pour notre bénédiction et notre réconfort. Puissions-nous, mes frères et sœurs, suivre leurs enseignements, leurs conseils ou leurs exhortations. Puissions-nous soutenir les efforts inspirés qu'ils font pour l'avancement de l'œuvre du salut pour l'homme noir. Puissions-nous nous conformer aux exigences de cette lutte suprême que mènent les esprits de nos ancêtres pour l'indépendance spirituelle de l'Afrique et de l'homme noir. Je vous fais une promesse en tant que votre premier chef spirituel et représentant légal de la race noire, que de grandes bénédictions nous attendent nos familles et notre pays si nous sommes engagés à cette lutte par l'observance des principes et lois sacrées de Nzambi Mpungu. Chers compatriotes, distingués invités, chers frères et sœurs, papa et maman de Bundu Diabantu Bandungu, nous allons, après ces allocutions, procéder à l'organisation des bébés avec vous, nos membres locaux qui nous représentaient valablement, recevoir certains faits qui ne cadrent plus et restructurer selon l'esprit de nos ancêtres et la révélation qu'il donne à ses serviteurs. Comme nous sommes obéissants aux inspirations de Wamba Mpunkule de Dezo, les dirigeants qui seront appelés et établis sont ses serviteurs et des témoins spéciaux de tous les envoyés. Soutenez-les, réglez les différends s'il y en a en conseil pour la paix sociale durable. Ils sont appelés des Nzambi Mpungu, il faut les respecter comme tels. Soyez bénis au nom de Nzambi Mpungu, de nos sauveurs Kimbangu et Padi, des ancêtres qui nous inspirent et de moi-même, votre chef spirituel et représentant légal Titi la Kasaka. Que vive Nzambi Mpungu tous les deux Dezo, que vive nos sauveurs Kimbangu et Padi, que vivent les saints de la race noire, que vivent les ancêtres de la race noire, que vive Bundu Diabantu Bandungu. Je vous remercie. De retour sur notre plateau, hein, pour comprendre que Boulandi, Nabanzi Boulandi, discours, il y a Teti la Kasaka, père spirituel, chef spirituel, il y a Bundu Diabantu Bandombe, Boulandi, comment est-ce que dans la ville, dans le village, est-ce qu'il y a dans le secteur, mais pour comprendre le message, mais il y a un message et tout ça mais il fait ça la plaisir. Il y a un monde qui est battu bazo landayo pour la vérité. Et nous qui est battu bazo landayo, on l'a dit veste à cher, on nous tous en liboso zoko sabatu. Donc il faut battu landayo na boké binyoso, pe yo mogo moni ndengi battu basepeli. Ceux qui nazalaki diabulu ndengi bazo kanisa, ceux qui nganga, ceux qui tout ça. Bako sepela na nganga na modèle wana te, je pense. Ba combo boye, ba canne belé, ba rouge belé, ba bougie partout donc et bango déjà bangi si bango ba mituna bon nati bougie ba mituni eza nini et lingi sala nati nini. Bon yo muto bangi me bango bangaki na bango te parce que bango ba yebi pratique na biso ndenge sana. Oui, ba mesana pe yango bougie ata oké na ba église mosusu. Okuta pe ba pratique ba bougie ezaliti. Mais bougie pona biso ezo posa nango tozara posa ya flamme wana moto poso to tcheche ba koni e osala milinga mo ibele so to tche tamusu pe ba tozamba bougie na biso ya ba indo lokola to benga ngo bougie noire le ba asan so to tche tamusu e pesa pe mo milinga ibele bon bougie so pelisa ngo kana ndako eza bougie
eza lokola niao soki okangi bakangi ba jeune lelo bakokanga niao babomie bale aza niao mais soki niao wana mutu moko alobeli niao wana ke nosala likambo te lelo bakomone au nom de Jésus ndenge bamesana ngeno ya na moni ndoki. Donc c'est comme ça. Mais bougie lere tozo tia yango bougie na lokumu ya Nzambe ezo lakisa biso flamme ya moto po moto ezali première invention ya lomposo moyindo. Découverte ya yambo na mokili mobimba nde ozoyoka ke l'Afrique est le berceau de l'humanité na nyonso. Donc eloko ya yambo oyo moto mwindo a découvert po bazali 5 savants ta Mwenge, ta Mputu, ta Lunda, ta Kamba, ta Nganga bazalaki 5 nde bango bato basalaki découverte ya moto nde yango ezosala minduki moto ezosala balutu moto ezosala banzungu moto ezosala batelefone moto ezosala banyonso tu ndenge ozali moto. Donc c'est-à-dire nyonso mutu mwindu nde mutu aza wana nde mutu mwindu ayebi te. En tout cas, parce que nous avons également des savants, bateau basa ba invention ya moto, mais également tous appels na ba ange nakati ya bundu dia bantu bandombe o ezali ko représenter biso bat ba indo. Tous appels na ba ange na ba archange na biso oyo biso moko peto yebakate, lelo ba imposer biso pe misusu ba lakisa biso pe misusu. Lelo po biso misusu. Est-ce que ba ange yango vraiment pas na biso bazali, pe ba pesa pe ba bian. Papa biso to santaka présence na bango à chaque moment où tu as un problème pe to zo benga bango biso to zana ba archange na biso. Donc c'est dire que lokola ba konzi ya ba angelou oyo ya biso. Donc ange en chef na biso zali mbula matai tuwele, un ange de prière na biso zali azimik, ange de combat na biso zali estek ndenge balakisaki biso na bonzambe ya bapaya que ange en chef na bango ezaki Lucifer, ange de prière na bango André, ange de combat na bango Gabriel, wana angelu na bango soki totangi discours ya roi Léopold II totangi la bino yango prochainement po tokotanga ba discours mibale na kolomo côté na séance mususu boko comprendre que oyo ngana zoloba ba mindele bazoko avouer yango pe bazoko attester yango yo okoya ko contredire nga yo ndeko na moyindo. C'est parce que ozali na intérêt, c'est parce que olingi que yo vivre mieux que baninga ba souffrir. Mais nakati ya biso ba indo boye parce que nabi ke moto moyindo moi makasi pe beleza nakati na biso. Toyebi ba association ebele pe ba église ebele ya Congo to tanga awa ba bundu ba boye banini ba boye église ya nani boye baza ebele awa mais ebele pe to moni ba kota ma politique. Est-ce que en mission aux anango est-ce que au salango il faut aller ensemble pour moto moyindo azongela o ya religion il faut pe vous aller ensemble. Oui. Bon bah ça la politique eza volonté na bango tunaki mutuna liboso. Eza volonté ya mutu bonzambe ezelo mususu politique ezelo mususu mais yeba ke nyonso ekendaka pe ensemble poto réussir nyonso esengeli ekende ensemble. Donc ceux qui tozana mokonzi ya politique oyo azo reconnaître le bonzambe oyo biso akozana ba inspiration ebele pe akosala ba succès makasi, ça je vous le dis, akosala succès makasi ya kosakana te. Bon esengeli koyeba bonzambe pe koyeba bakoko bango nde bato ba inspiraka biso, bango nde bato bapesaka biso force oyo esalaka ke toko diriger malamu. Parce que bakoko bon nayebi ke bakoko bango nde baza divinité tout ça mais pona yo pona biso ya fandia bakoko pena bana place nini. Mais bakoko baza na place penda ya likolo tu tolo ba ozui na nzambe ozui ba mebikisi. Donc so ozui nzambe ozui ba angelou ozui ba mebikisi bon oyo ko ba koko parce que nzala panda kitelikinabu azali koko ba onyo surtout ba koko musu ya famille na biso baza ba koko. Donc na niveau na bango pe bazali na ba échelon ndenge ezali nzambe mpongo azala même échelon na ba mebikisi te ba mebikisi baza pe même échelon na ba weite mais bango nyonso baza ba koko bango nyonso baza ba wei. Mais naba oba kolanda o lelo o na journal lelo balandi au travers le monde ba ko la babi mais na kolinga na participer ba musuba koloba wana ba bilora banganga ba musuba koloba wana ba
mutu na mutu tanga kotala biso akomona akoloba oyo akoki koloba mais mutu moko akotala na TV la minute oyo okoyebisa yana tini biso tozali contre banganga, contre bandoki, contre ba magicien. Donc ba pratique wana tozali vraiment contre yango. Mais nazali na mission ya koyebisa bino peke tokoki pe ko sangisa pe bandoki à part banganga na ba magicien. Ceux qui balongoli kotia makila ya batu sacrifice ya batu to yokani na bango ke bazo sala sacrifice ya ibwele mais ba grand savant bazakuna epa na bango voilà. Oui ba invention makasi ebombani kuna seulement batika pratique ya makila ya batu basa la pratique ya ibwele ce qui l'état a permettre ngai naza na pouvoir wana ya ko talisa bango pe naza na façon oyo nakoki kosala de manière que aux andoki mais on se retrouve mais ba avion ba nini ba téléphone ba radio ba nini tout ça et ça peut tomber en okindoki ba mindele bon biso mundele aboya ki abike non mutu mwinda ko inventer te mutu mwinda ko sala boyete yango na bazui ba bomba na ndenge na bango mais il suffit kaka to conscientiser bato ba benga bandoki batiki makila ya batu bakomi ko sala makila ebwele parce que ngana yebi ndeni ko sala makila ebwele ndenge nini pe tokoki ko initier bango to désinitier bango par rapport à makila mutu kaka makambo bango basala kawana okomona développement na biso eza facile ba savoir baza ebele wana bomona nga fute mais nazolo ba pena likamba ko zala facile pour ko benga bandoki nyonso ba ya bati est-ce que ko benga na bandoki ko zala facile ceux qui gouvernement lelo me respect na Gentiningo bila et puis na bakonza mboka nyonso ba pension ningisa ba bien non ah boza déjà na bifukulu ba otala oyebi ke no tenga na be bandoki nyonso na habité est-ce que ko zala facile oui pour ngai par rapport à ba discours nanga par rapport à pouvoir ba pesingai par rapport à nyonso na yebike ndenge ya kosala ezali parce que ceux qui oyebo oui ceux qui oyebo yebisi mutuke yo zandoki akondima yote ngana za na pouvoir oyo ba pesingai et uti na sama bele eza pouvoir ba pesi yo donc bandoki ba ko rater botinda bango nanu tinda bango nanu bon nazo lancer na ba défi te nazo signer ba marqueur te ya ba combat ou ezanga tina mais on so poussa na pembeni ya à cause la rapporter disparu parce que déjà là c'est rouge vous avez déjà na esprit déjà défi oui hein, parce que rouge na lobby que vraiment nazana kanda noir peuple noir a souffrir rebelle surtout lundi ba discours ya ba ndekolo la ba grand prophète dans l'ombre lokola ba Mobutu et zali penda que non vraiment azo déclaré pour la race noire aux ba kwame krume ba kufa pona ba web di bois ba kufa pona ba race noire wana do bande ko ebele ba indo ba kufa pona intégrité ya race noire et puis lelo yonga na telemi penza ngai na telemi pona que noir non surtout a retrouver identité na ye. Il faut lire le cola noir à liaka, il faut penser le cola noir, le cola nebako na biso. Développement est bandi na mundelete, développement est bandi na mutumwindu. Ceux qui ont yébité, yaka bako laksayo, d'ailleurs na lobi que première découverte, topé invention ya liboso. Oh ba bengi moto ezo sala makambo nyo surtout eza mutumwindu. Eza mutumwindu. Il faut que qu'on vous enseigne bon. Il faut to yebisa bino. Ezali moto mwindo soko pusani pembeni tokotalisa yo ndenge yango ezali pe il faut mokili mobimba ekuwa koyeba vraiment bandeko ba mokili mobimba esengeli yeba ke kona na koneza na bonzambe na bango pe batu na batu bazongela nde bonzambe na bango donc totika débauche spirituelle wana yoza mutu ya kona mutu mwindo ozoki no sambela nzambe oyo Moïse alobaki ko sambela nzambe ba payate na koyoka na bandeko mususu o basangisa banini tout ça ko tia ba makelele na ba balabala ba bisika nyo surtout ngai nazali mwana Israël est-ce que na Israël kokono nani na Israël kokono azali go be mamaleki no be noko no azali na Israël nani est-ce que Israël oyebi bien
Mais biso tellement que l'enseignement il faut enseigner biso jusqu'à la moelle des os. Boye bien on discours en beaucoup. Tant on peut comprendre bien, il faut comprendre la Bible wana likamo ya malonga na kati zate. Ya ngona ba komo yebisebino il faut ko tanga Bible na ndenga molimo. Po azomona ke likamo yemo ko tangi contredire o ya le bagli bosu. Eza mukanda ya santuté. Baza mukanda na bango ba bengi sem. Au judaïsme tangaka. O barulo batangaka kala. Eza Bible te Bible eza livre moko imprimé en 1450 et pas Dikember. Ezali pona commerce. Eza kutu atana impact moko na mutu moyindo. C'est pourquoi pas ces ali. Ceux qui ezalaki bongote na ba makelele no so toki na chaque avenue, il faut mona 4 5 regroupements. Na kotanga na ba kombote. Pourtant monsieur ezaki non te akanela inga na likamte te. Na kaneli ne bonzamba ba pa yonde ko moyindo ne na za na posa ne na récupérer yo zonga na kan ya bayindo pour être bande ko surtout ba ko vivre mieux. Question est très rapidement autour de Kalango. Bah oh nyos tout basambela dans l'église à Kimbangiste baza dans les bons. Kimbangiste authentique. Authentique c'est-à-dire au moni Kimbangu ndenga zawana azana be tape belé ndenga ona ba pesa ba ba confusion. Ce dans le Bible étape belé l'axini. Kimbangu abotami azai mututi. Abotami na tata na mama. Kimbangu akoli. Ake na azumate ya christianisme. Ezandenge moko oyo Moïse tango abotami na tata na mama. Moïse akoli na ndako Pharaon. Tu es bien ngo. Est-ce que Pharaon azai ko sambela Elohim Jehova? Et na koyebisa que non. C'est-à-dire que bango nyonso wana bazali ko sambela nzambe mpungu yango la yebisa yango bo sambela nzambe ba payate to que no sambela Elohim Jehova. Ne crée pas de confusion na mito bato faire souffrir bato ba mbule belé. Donc c'est-à-dire que biso to sambelaka to belelaka na kombo ya Simon Kimbangu te. Biso to belelaka na kombo ya Kimbangu Diantongona. C'est-à-dire que Kimbangu azwaka baptême. Lokolo nga tete la kasaka pe na zwaka baptême. Na leka ki pe na bekolo ebele o ya pour christianisme za na bekolo ebele. Na zaki pe former na bekolo ebele. Ti na yo comprendre pe à travers bekolo wana que non, bekolo wana etalisinga parce que na zaki un esprit à recherche ya koyeba que non bekolo wana ni surtout ezali ya bisote. Alors bon ni surtout bazali kwa ba chrétien kimbangiste. Bango bazana katia libunga. Il faut ozala kimbangiste authentique dans le but. Donc il faut comprendre mission à Kimbango banda mukolo oya lobagi ke libanga moko ekoyiko zala likolo ya libanga ya moninga te. Moto mwindo azana bonzambe na ye nde Kimbango oyo azana pouvoir ye wana. Lera zalagi mwana muke, lera botamaki, wana zalagi betap mususu. Titi la lera botamaki, lera kolaki, asali belé na christianisme, na koyiko tanga na bekolo mususu pe na ona lekaki na sala pe na ningisa. Tant mususu bo biso tozalaki pe ba chrétien oyo te ke no kaka dimanche otaka bible na mapeko ke non biso to saleli pe ndenge ngolo to découvrir. Donc c'est-à-dire que ceux qui ozali motinda mi solo il faut les caper na ba nini wana mususu wana po ekoka kopeso mayele ya koyeba kolanda nzela na yo malamu ndenge yango ezali pe ndenge yango esengeli. En tout cas, merci Mingia, merci. Tu commis pratiquement na souka émission na biso, mais na banzi tu tika moi moment hein muki minute muki pas ya papa na biso tieti la kasaka ameka pe kotali sa biso muki na yebi ke à part awa tu as dit bon na Masina, je pense na pas na Kimbanseke na batseki na quartier Kayolo na avenue Kodia numéro 14 na commune ya Kimbanseke. Mais à part peut-être n'habiter l'église, ils appellent à part n'habiter les sous wapi. Oui, na intérieur ezebele. Ah pe na Kinshasa na Masina ezali na mokali kuna pe likolo ezali na Nselepe ezali. Eza ba paroisse eza ebele bo biso to benga pe ba paroisse te na ndenge na biso to benga ba local. Ezali pe ebele. Mais oyo baza au travers le monde ba monium ba liambo boy ba msu non il faut ba continuer en doute ba msu ba continuer doute na ba ndokia pe batalio ba binga na bengi na téléphone boy na mekana ko ba zo ndingini. Oui ba rozwanga bon kasi bango ba sala internet c'est-à-dire que to comme na monde mo vitesse ba facilité pe ka biso. Donc le kola ba facilité biso olingi ko zo biso facilement to za na 081 14 64
133 081 14 64 133. Tu appelles sous 090 43 77 146 090 43 77 146. Tu appelles sous 084 049 76 20 084 049 76 20. En tout cas, merci Mingi, merci parce que tu as commis pratiquement na souka et émission na biso na PCP. Merci Mingi. Na ba maman tozaki na bango awa na yebi que toza pétant mbala sima ya kosola lisusu esika wa pipe papa kotangela biso discours ya Léopold. Donc tu peux déjà rendez-vous na prochain numéro na biso. Donc bo s'habituer na biso ya kolandaka na biso souvent boy bino toza au travers le monde d'abord on maté ya boy. Tu peux bino merci Mingi, tu peux Jansi Amir derrière la caméra merci Mingi parce que yende mutasungi biso tozala tout le monde na bino boy to communiquer na bino boy. En tout cas merci Mingi naye. Na pesi merci Mingi na Destiny of Africa. Merci Ebele, merci na bino to landaka biso émission o to baki keto kotanga lisusu komba batu vraiment te bolimbisa biso parce que moi bien piraté. Tu peux dire merci, bino tout vous allez au travers le monde. Continuez toujours à nous appeler ba numéro za ANAC. Benga biso aux humains suggestions, za likamba koloba, za conseil à copier ça. Bon, kofinga pe to message nango. Mais so ngo pesa conseil, ils ala bien pesa biso conseil. Moi likanisa ko bakisela biso et ko sala peka bien pour l'évolution ya musala to ko sala. Tu peux dire merci mingi, papa merci mingi ngo ya biso, biso pe to tiki. Matondo.